Ok. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. To pesibino mbote. Mbote lisusu katikati o mabota wabino. Tika ete butu elamu eleka esikamaso ekuta mbino su na okona lelo. Bongo biso to ozali bandeko na bino. Et radio télévision comme Christo. To elisi liboso na bino pona ko lancer oyo ezali émission na biso ya sika. Émission na biso ya sika wapi otento lancer na mkona lelo pona bandeko ba tungisi biso mingi to belempe ba sujet. Ba sujet mingi oyo ezali koleka katikati na communauté. Bongo yango la radio télévision comme Christo to ye pona to meka ko débattre un peu ba émission mingi oyo ezali libre antenne, émission libre antenne, yango bazala souvent na poko to na soir to meka ko débattre. Alors ligne na biso bazala en direct so bazala na ba topic to ba sujet oyo to solo yango na ndenge bonzambe benga biso to pesa biso ba sujet to koyeba ko débattre ba sujet wana ensemble na bandeko nyonso oyo bakolanda biso katikati na studio na biso. Bongo ligne na biso ekobanda kozala kofungama soki obengi okopesa biso ba topic to ba réaction na yo. Alors sujet na biso ya mokona lelo ezali pona nini na Irlande ba papa mingi balinga kokende na ba église be biso ya bato ya mangala te. Souvent tout le monde a kaka ba mama nde batonda kaske zaka ba mama nde mutu bazotonda ba kenda ka balingo sambela pona ba papa to zaka ba mama nde balingo sambela pona libota to pona bana ya ngoto ntoye ba peut-être ba raison quelconque oyo bandeko bakiko se soumettre to bandeko baliko pesa na biso ba raison na bango. Donc ligne na biso ezali bongo en direct na 087 73 229. Je pense que ce moment eza affiché na bande l'écran. Ceux qui ba réaction ezali to ko benga ou encore na WhatsApp pour na couper ça ba réaction. Mais en même temps tous allons une invité spéciale oyo akoleka ko répondre ba réaction bandeko to pe ko répondre na ba réaction surtout ko na ngolelo. Alors pour na to meka un peu ko mekali na biso to meka ko benga invité na biso spécial ya butula lelo juste pour 5 minutes pour na to ba ko meka ko soye to meka ko benga ezo benga ezali juste to meka ligne na biso to ba réaction nango. Allô? Oui, bonjour Pasteur Léon. Bonsoir. Bonsoir, to yambio juste na émission na biso libre antenne o wapi e wana oleka souvent na radio télévision comme Christo ya koya na ba rubrique to koya na ba suggestion mingi o bala nzambe bazaka na ngo. Alors lelo tozaki na sujet na biso to bi na libre antenne na biso pona nini na Irlande na église na biso mingi ba papa balingaka vraiment ko yate seulement ba maman nde bayaka mingi. Alors yo en tant que pasteur tolingo se présenter le bosso pe o yambel biso à partir à wapi bongo mekako monisa na biso oyo ezali makanisi na yo malobo mboka yo. En tout cas merci beaucoup malgré ça à pied levé. OK, on est obligé ya ko répondre na préoccupation oyo lokola na bikeza en direct. Naza mayambio en direct ya Golwe. OK, naza na kati ya Golwe. Et là, Pasteur Léon Kakoudji, voilà. OK, Pasteur Léon, merci pour la goyamba. Coup de fil, la biso un peu plus que boye. Tout le monde peut nous aller leadership. Pasteur Nangoya peut nous colo. Oya bangite ya me kakoyamba biso en direct pour nous répondre na question oyo. Parce que libre antenne les alliés mission oyo numéro 1 qui va dans cas souvent na radio télévision comme Christo. Première question na biso ali pour ani na église na biso batamangala souvent ba papa karande bayaka na mangomba na biso. Ah, olobi ba papa kande bayaka to ba mama kaka. Ah, papa ba mama nde souvent bayaka na balingoma na biso ba papa vraiment bayaka mingi te pourquoi? Bon, je pense bien que eza problème ya Irlande te. Eza biblique. OK. Eza biblique premièrement au tala que partout na se moi et sika ba lobby église
ata ozongi na RDC Congo, ata okei wapi, mais quand on compte nombre ya ba papa, baza toujours otanga. OK. Eza makambo ya Irlande te, eza même na Bible. Pourquoi ba bana epe ko compter bango te mena na ebike ba lobake ya coutume juif. Ba compter bana na ba cité, mais okomona que même tant Jésus a bana ko tambola, ba référence ebele au mona ke ba maman bazaka toujours ebele par rapport na ba papa. Donc eza nango maladie ya kolobate ki ono parce que peut-être ba papa balinga kate parce que bazana ba raison non. Eza depuis longtemps na kati ya ba makomi, ce qui to fouiller makomi de Genèse à l'Apocalypse, to lingi to banda ko kotanga ba nombre, to kotanga ba verset to komona que ba maman bazalaka toujours rebelle, bana bazalaka pe rebelle par rapport na ba papa. Voilà. Et l'eau qu'on a na rokikolo. OK, est-ce que ça t'est parce que na si cher monsieur netomé ko débattre le lot excusez tes yeux moi t'en a peu levé. Est-ce que ça t'est parce que ba papa ba raisonnera un peu mingi ya moi ça que bazan confiance mingi te na balingo mala biso bien peut-être parce que balingo mala biso ba bonne marche nango ezo sala teke de to lo ba linga ba papa ba timba mingi ya ngo ba papa ba yanga mingi te ba tinda basi na bango be comment? Est-ce que ezalika kana église ya réveil qui n'est pas catholique? OK, qui n'est partout. Tout ça là, tout raisonner, tout réfléchir par rapport à la église de la doctrine nyonso. Ce qui n'a ébissé que ni source nango ezali Bible elingi kolobake donc eza makambo banda kala. Mais ce qui est juste na kati anda kuna yo zana ba basi bazali boni kuna pa na yo. Okomona ke même au compte na kati ya ba famille, okomona ke nombre ya ba mama to nombre ya bana basi baza ebele par rapport na nombre ya bana mibali. Na ba statistique nyonso même za na pays, même za nini. C'est normal, il y a question à raisonnement. Ce qui te dit que papa va raisonner plus. Est-ce que maman va à l'université? Et ça, problème, il y a intelligence. C'est parce que ma maman est très intelligente pour les papa. Va raisonner. D'ailleurs, ce que tu as dit au côté en profondeur, que moi, ça, c'est les mobile. Oui, si je pense que dans la liste de la topic, je pense que tous les gens déjà barbi na mboka auto vont précisément dans la communauté na biso batamangala comme si basi bazama yele minko le kamibali par rapport ni bana bazotanga na classe et même si total na ba dernière référence awa tout le monde basi bazoko za la gradué mingi basi bazo ba licence mingi même en Irlande par rapport à biso ba papa mais on est si j'ai pénalité to le belalo le tu ina si j'ai ka ba pona ni en Irlande ba papa mingi balinga ko kende église te ba église na biso batamangala te et on to ba to jo passer le yon ka kuji o wapi ya mi kuchuli la biso ndilaka ya gulwe ye ameka ko pesa un peu classement mais neko o wapi azolanda biso ce que vous avez dans point de vue à ko pesa je pense que l'île na biso zalia ufungama na 087 73 229 ou encore na WhatsApp ou encore sur la INTT au bipé biso to ko rappeler yo na radio télévision Congo Mon Christo. Donc question na biso zala qui fallait toujours un homme de Dieu o wapi akoyi vraiment ko limbola na mutuna oyo pona nini ba papa balinga vraiment mingi ko kende l'église parce que souvent to ben na mboka oyo to skenda l'église chaque dimanche mais tout le monde a par rapport au nombre ba maman baleka mingi par rapport à papa yango to ngeto yo exactement ezala gagner pe ba maman ba mipesa ka mingi na makambo osambela par rapport à papa na ningi toujours remarquer to été passer le yo ceux qui osa encore na moi makambo ya bakisa. Bon makambo ona ko bakisa na zobeta c'était mais que c'est biblique. Ce qui te zongi na makomi nenge kaka olobi wana ce qui te zongi na makomi eza phénomène ya Irlande te eza phénomène ya partout kende pa Soni Kafuta kende pa Mukuna kende pa Kankenza kende na catholique kende partout mais je pense bien que ce que lingo kuta ba papa ebele kende na ba musulman ozomona. Donc eza ba champ oyo toza ko fouilleter to po total po elingi kokoma lokolo eza marque moko eza juste pour na Irlande non
eza pour na Irlande eza partout. Donc quand ba église même en Afrique, au monde en tout cas na 4 églises, on a 5 papas, mais on a 25 mamans. OK. Ata tango to bandaka musala ngo ya Nzambe, soki bobandi musala Nzambe na implantation, boko mona kaka dès le départ. Boko mona ke ba maman bazalaka toujours bazo dominer. OK. Donc c'est sans tabou ça partout. Un phénomène. Donc pour na ko changer ngo, soko kuti place mo ke ba papa baza ebele. Quand ningi na tindiki on dirait na ba musulman hein. OK directement. Kene na CFMC okuta banani baza ebele. Kama maman. Papa olange banisima est-ce que ça Irlande? Non. Ah, c'est Irlande. OK, en tout cas, merci Mingi, Pasteur Léon. Les gens qui émission la Bisso 0, il y a les vingtaines, les gens qui Bisso Poto Meka vraiment, ceux qui façonnent comme procéder l'émission, ceux qui réaction les alani na bandeko, ceux qui vraiment to continuer en tout tika parce que batuba comme le biso un peu mingi ba pourquoi pas ya ça la émission les aloko là elle vingtaine ya ouais ba ko parler peu ba différents topics ils ont les kana communauté ba comme le biso un peu ba comme mingi auto bakino to ça là tout meka ko ça la émission ya liberté comme ça to yeba nini to ko yeba ko continuer ngo ko pesa ba topic to ba sujet ya maimance o ezoleka katikati na mboka auto vandi pendant 23 ans et Irlande d'éviter ce que les maloba ko bakisa to so zali ko gabiso vraiment malamu na connexion na biso na nzela esinga. En tout cas merci mingi pona juste nga lingaki ou bien soki kozala na batu oyo baza kosenga ba précision alors ozongeli émission yango tokopesa avec ba écriture à l'appui ozongeli yango tokopesa ba écriture nyonso à l'appui pona koloba ke oyo toza koloba eza fondé sur la parole de Dieu que depuis kala eza boye mais toujours continuer nango tiboye mingi tokomo loba makambo ibele koloba ke pourquoi na mboka oyo pourquoi biso bato ba congolais moni pourquoi bobona mais soki totali ba makomi ebele makambo ebele toza koloba soko tali yango na bible ke banda osali mabanda kala donc eza makambo oyo esi salema pezo continuer ko salema incrédulité eza lelote incrédulité c'est depuis longtemps et c'est banda kala ba papa banda kala banda Yesu ye moko. OK. Donc ça il y a les lotés. OK, merci incrédulité ça les lotés banda Yesu moko banda kala. Voilà les gens qui juste fallait toujours passer Léon Kakuji on va perputer na mboka Gulwe pour na koyeba ko tester émission la biso 0 tout le monde peut-être ba titre na biso essayer ko kima wana je suis seul à la technique ils avaient juste essayé na biso fallait to meka ko sala koyeba vraiment le nini émission na biso oyo ko banda ko salema mais ceux qui bozali na ba topic encore botini la sur ba topic to banda passer émission oyo chaque nuit souvent 2 fois la semaine et on parlait si ba topic batini biso ba sujet mo mingi awa to zali nango to ko nango malembe to yeba le nini oyo banda ko leka katikati na émission na biso libre antenne oyo wapi banda ko leka katikati na radio télévision Congo mo Kristo bongo to tika mala bomoko yo soki to leka kutika yo so zali na mwali lo ba ko bakisa passer Léon Kakuji ngai na lingi seulement ko bakisa boy soki okoki ko fongola pe tropique oyo to na prochaine séance ya émission otuna pona nini bana ya ba nigérien batanga ka mingi par rapport na bana na biso ya ba mangalaphone parce que tout côté na ba université na ba collège okomona okuta bana ya ba mangala bazali 3 ba nigérien ba koza la 18 qu'est-ce qui fait ça donc tout meka koyeba na nini wana peut-être koki ko aider biso na nzela ya singa na yo. Voilà. OK. Voilà, je pense que ça moko ba topic to bakisi na ba communauté na biso to moni au Canada hôpital to zoma bara ba Nigeria mingi mais bara ba congolais baza vraiment mingi te eza moko ba sujet encore to ke ba kolobela bala sima comment to ba ko pousser ba na biso oyo pour na ba ko kende musika lokola bana ya ba Nigeria pe. Voilà, on est qui ndeko na biso Andira Gagolwe passer Léon Kakuji vraiment tika nzambe abatela mingi
na disponibilité aussi ko pesa na première essai émission na biso o wapi et koza libre antenne na radio télévision comme Christo o to koyeba kolobela ba différents topics souvent en direct il y a radio télévision comme Christo mais to éviter ceux qui sur 10 ko pesa combien na son na lolenge zoli ko capter biso. En tout cas na pesi 9 parce que za kitoko makasi. Donc son ezali malamu kitoko makasi. Voilà, ezali malamu bo bandeko ezala ki émission 0 o to bengi libre antenne radio télévision comme Christo dorénavant to banda kolobela ba différents sujets katikati na plateforme oyo. Merci de repasser na yo vraiment tikan koloza na ope butu malamu. Butu malamu na binope. Merci beaucoup. OK. Merci bien aimé dans le Seigneur wana ezalaki ndeko na biso pasteur Léon Kakuji Owapi azalaki invité spécial na biso ya radio télévision comme Christo na mission to bengi libre antenne ezali mission Owapi to kobanda ko souvent na topic to kobanda ko sola pe ko débattre yango ensemble na ba sujet ebele mais les autres sujets il fallait tout seulement pour la débattre pour na nini ba papa mingi balinga ko kende ba église de biso batamanga la te ezala pour na raison nini yango to jouer biano o fallait to jouer pa ya ndeko passer Léon Kakuji Owapi akutami na mboka na Golway. Voilà ezalaki essai ya lelo na département technique ya radio télévision comme Christo pour na toyeba comment to ko procéder na émission na biso ya libre antenne et puis comment va ndeko beaucoup ko réagir to beaucoup continuer la biso ba topic to sur la souvent parce que ba topic ezali mingi ya kolobela ba topic ya mingi ya kolobela katikati na communauté ma ezali koleka na communauté to juba lettre mingi ba komel biso mingi pourquoi pas ko sala libre antenne et la plateforme o ba to ba ko s'exprimer na liberté nyonso pona ko pesa oyo ba azali na yango na mituto o banango katikati na communauté pona ko ba comme ma contribution na bango parce que tous na plateforme te oyo to ko solo ensemble yango biso bandeko na bino radio télévision comme Christo to pensaki ya koya na libre antenne émission oyo wapi to ko banda ko pesa ba topic oyo za concentrer d'abord na Irlande parce que ba sujet ba komeli biso ba sujet ezali mingi ba komeli biso ba sujet à la communauté ba sujet ya ba papa bazokufa mingi ba sujet ebele pourquoi tiwozo ya mingi na katikati na communauté ezadi ya quoi et pourquoi souvent ceux qui baliwoye balobi ba maman nde bazali na faute ba sujet ezebele ba pesi na biso to kuma to monaki sujet to ko kolobela mingi na mkola lelo to bandela to fongola émission 0 na biso ezalaki sujet oyo pourquoi participation to participation ya ba papa eza mingi katikati na l'église de biso di batomangala par rapport à ba maman est-ce que zani eza parce que ba papa ba mona musika to ba papa bazoye ba pene pourtant sans embêter pour ba papa baza la confiance na ba pasteur to ba papa bazu ba feedback mabe ya ba église de biso di batomangala ou comment yango ezalaki sujet na biso fallait to ya nango na mkola lelo na première topic na biso to ko sur la mkola lelo en même temps ezalaki comme test auto ko sala juste pour la lelo tout le monde a comment réaction et cause là mais tout le monde comment ba réaction ba ndeko bazo comment awa remets bien donc esa émission 0 il y a libre antenne na radio télévision comme Christo ou ba dans le cas souvent à partir à 22h sur 22h ça économique to ko ba ko changer temps pour nous repasser émission où te parler bah différents topics donc et que ça sans tabou tu vas nous parler bah topic mingi ya marque na marque pour nous bah comment tu peux jouer solution tu comment tu peux le là sous aux écoles les quatre na communauté ouais malamu tu peux comment tu peux arranger yango tolobi que tu joues bah topic mingi tu as plus de 15 topics déjà où bah sélectionner bah tiner le biso bah préciser sur la suggestion sur tu peux ça la émission libre antenne en direct à radio télévision comme Christo bongo lelo tozalaki na mot topic o mkusa to ngato lobela o to lobela mkola lelo concernant to ya participation ya papa mingi katikati na église di batamangala to église réveil mais to moni ndeko na biso passer Léon Kakuji en direct à Golway ye apesi na biso albi ezali ya lelo te makam o ezauta kala aussi après cet exemple biso to ke aussi na église catholique to mona ba papa bazala mingi te kala ba mama mingi je pense que to pesi raison même l'église catholique to mona rasuwa ba koko ya basi
kuna kutu chaîne pe bazarate yango biso loko ezali tozali bande ko na bino radio télévision comme Christo to ko tira bino ba topic o mingi pona to meka ko ba ko débattre yango mais ligne na biso ezali toujours au fondement na 087 60 13 229 fallait afficher on a évité pourquoi technique azali ko pesa ngai accepter ya ko ba ko afficher numéro je pense que ça ba caprice il y a technique voilà bien mesdames et seigneurs tous en mingi sur le matin ça qui seulement fallait tout ça la annonce autre tout ça la biso na bino pour na to sabino comment et ko banda ko leka souvent émission la biso pour na ko ba ko lobela mais ozaï ko leka to moni ndeko la biso Angèle la mère de mère Aline to moni fait de la promesse mais c'est pour là to moni mami lendo vraiment ce qui ko benga bo pesa pe ba point de vue na bino na ligne na biso 087 60 13 229 pour la nini ba papa souvent bazalaka mingi te na l'église biso auto l'église réveil seulement ba mamande bazalaka mingi ezaki sujet moko ba pesa na biso to meka ko sola ngo ligne na biso ezali ouvert soko bengi vraiment ndeko nyonso ba yoka réaction na yo ko banga logote émission na biso ezali ya ko finga te ezali pe ya ko ngabete kasi ali seulement ko ramener to ko amener et puis batoli to ba conseil na bandeko onyos ba banda ko cha confiance na émission la biso o sika to bengi libre antenne na radio télévision Congo Mon Christo voilà libre antenne na bingelo baso na bandeko ba kotiko yo ezali émission o to kolobela ba différents topics o ezali ka 4 na communauté to jui ba rubrique ebele ya to bi esika wapi o to go ba ko sala plateforme ya libre antenne o bandeko bakoyi ko benga oza obligé te opesa kombo na yo ko benga juste pona opesa vraiment ba idée na yo ya malamu te mabe yango premier point na biso zaki pona nini ba papa mingi bali ko participer te 4 na l'église de biso ya réveil ba papa mingi bayaka tiki mama ya zongi ezaka dia quoi est-ce ba papa bali ko sambela te to ba papa bazo mais pourtant ça mama nzambe te ou bien quoi exactement yango to lingaki to yeba baba kanisa bino to abiso to babongo deuxième topic na biso to kolobela yango to flasher bino prochaine fois surtout to za na topic ni o to ko ba kolobela voilà ezalaki bongo en direct à radio télévision comme Mon Christo o ezalaki bongo humble serviteur na bino ndeko Alpha o wapi azali jeune terre ya radio télévision comme Mon Christo pourquoi pas to meka ko créer une émission o to ko créer pour na to ben peut ko partager l'expérience o to za na 4 na mboka vous savez to na mboka ça fait 23 ans to zali awa to za ba topic mingi o to ko lobela o to ko débattre ensemble o to ko longola o ezali ya mabe to tsawa malamu o to ko lobela na bande ko mingi pe o bazali ko ya mbilinga pona ko lobela vraiment makam oyo ya malamu katikati na émission na biso libre antenne donc ezalaki inspiration oyo eyaki seulement esengeli na biso tomeka ko lobela yango souvent yango topesi mbote mingi pa ya pasteur Leoka Kuji o wapi amekaki na koyeba ko défendre na sujet oyo ye amonti na biso lolenge nini pourquoi totango nini makambo oyo banda voilà bien aimé dans le Seigneur tozali na mingi ya kobakisa te tomoni ndeko Oliver Antonio à côté libiso na ligne soki ozali na makanisi ya kopesa na biso okoki kobenga ligne na biso ezali ouvert na 087 60 13 229 087 60 13 229 Molimbisi fallait numéro à l'afficher na bas de l'écran mais n'habitez pourquoi et Zali Bongo s'afficher. Voilà bien aimé dans le Seigneur to éviter ceux qui tokoki même kokomala email na biso na congomocristo@gmail.com pour na kotinda ba rubrique to ba sujet o yo plutôt ko sola nango souvent pour na to parler pe na différents topics na rubrique oyo voilà ba topic eza ebele to kolobela tozala ba topic ebele lelo zaki émission test émission 0 pour na to pesa bino goût neni e bana kolekela fallait to tester son na biso ya coup de fil son na biso par rapport au suivi mutabengi par rapport ya technologie que ça la conversation directe live te baneni et banoleka peut-être ba live na biso comme banoleka sur YouTube sur Facebook sur Rao en direct pendant que émission za kusalama yango ezalaki très important mais na moni ndeko na biso Blanchard Nonga la paix à côté na ligne to ebite soki awiko benga apesa bongo o ezali peut-être makansi na ye pona nini ba papa mingi ne bakotaka vraiment
na église te tokoiko benga ye peut-être na cadre ya retester aussi na biso pour y ameka komoni sa biso to meka ndiko na biso Blanchard. Voilà, téléphone des go benga. Allô? Allô ndeko Blanchard Mbote. Voilà, tout le monde est au continent. La mission de Bissau, tout le monde Sika, tout bengi libre antenne. Émission libre antenne, ezali to banda ko parler ba sujet mingi, o ezali ko leka 4 na communauté. Parce que ba sujet monsieur ezali to ko parler tout ensemble. Bongo ozali na maloba nini ya ko pesa na biso sujet na biso le ezali na église na biso di réveil tout le monde a participation ba papa et les cara mingi par rapport à ba maman. Alors participation ba papa za moins par rapport à ba maman. Alors ezali nini exactement et ça la raboué. So ko pesa biso makantina yo. Ande ko bandela question na landi question na malamu. Question ezali boye na église na biso pour nini ba papa balingaka vraiment ko participer à l'église de biso ba tamanga la mingi te mais tout le monde a seulement ba maman ni baleka mingi. Ah bon. Eloko kaka nali koloba wana eza boye moni ba papa bazaka balingaka mingi ko se réserver na ba makambu omoni donc quelque part tu koloba ke ba papa bazalaka omoni ndenge ba église na biso ya ba réveil donc en général ndenge ba makambo koma ko leka belé ba problème surtout na ba façon ba sai na nzambe ndenge bazo se comporter na makambo ya nzambe tozomona na ba internet oni ba papa bazalaka fragile trop na ba makambo wana mwali kamu keboye balandeli likamu keboye balandeli za makambo susu omona ezala ngo vraiment ndengwana te okomona mais tellement bango bazaka très sensible na makambu omona kaka landeli ayepa ya mama tala omoni kambu boyo ndenge ezalaki kende kuna na internet otala nde basali na bino bazosala tande kuna basali na bino bazosala mais basali na nzambe nyonso te bazande moko soki moko abebi su bien na église wana kuna likambu boyo esalami ou bien soit kuna na l'église wana esalami eli kolakisa te que non ba église wana ba église nyonso makambo wana ezo salama. Ça c'est vrai. Comme na éviter ozola na malamu ndeko. Nazola na malamu, ozola na malamu. Nazola ndo malamu. Bande ko bazola na malamu. Nous continuer. Eloko on a lobi ba papa baza très sensible na ba makambo. Donc soki likambo esalamaki na église boye bayoki ono likambo ko salami na église boye. Non likambo ko salami na église wana donc directement ba qualifiant donc na église nyonso ezandenge moko oyo komoni ba église na bino moni ba église na bino ozokende mais comme ce église mama azokende ba makambo wana esalamaka na ngo te esalami na église moko boye mais tanga koya na ndako boye tamso amoni pe loko moko boye na internet boye na boye yaka ya kotala moni ba église na bino bokendaka moni ba église na bino bokendaka donc à partir ya wana okomona bakomi ko se méfier non eloko boye na kokosala te pour amona kingo quelque part na internet place moko boye ou bien ayoka kingo esalamaki na église moko boye azwi pe raison mbala moko ke te c'est que ba église na bino bokendaka nyonso eza ndenge na mais ba mama bazaka na mindei tolo bazaka kino ba mama bazaka na mitema moko ya mulai ya ko se supporter mama ko mwana ne likambo moko boye mais akoki penza ko considérer ngo vraiment tenenge ba papa bazula yango yango no somo na problème tozana ngo ba papa bakoma ko se réserver na ba makambo ya nzambe ko saila nzambe na ba église parce que bazomona ba makambo ezoleka mingi na ba sai na nzambe na internet na ba internet ndenge ba na nzambe bazo se comporter ozomona mais ba mama bazaka mitema mulai mingi ya ko supporter ba makambo na par rapport à ba papa donc idée na ngana zaiki na yango yango na. En tout cas, merci Ndeko Blanchard, mais quoi se présenter pour se présenter avec Bandeko Bandeko bingi à partir wapi et puis Ndeko Bonde la wapi. Angai nazali Ndeko Blanchard ndongala bandeko ebele bayebinga nazali moko ya nawosa musana église ya Nzambe malamu na Dible. Merci Ndeko Blanchard ndongala, vraiment Nzambe apambola yo. Apambola pe yo pe apambola chaîne na biso ya Congo mo Christ.
Merci mingi. Bon, on a son yogi son nengeni. Nous autres on vraiment. Son est allé vraiment 5 sur 5 la zone très bien. Merci Ndeko. Bye bye. Bye. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, wana ezalaki Ndeko Blacham Dongala o wapi a le kaki na koyeba ko se connecter na émission la biso libre antenne o ekbanda koleka souvent katikati na radio télévision comme Christo wapi to kolobela différents sujets ba différents topics o ezali koleka katikati na communauté bongo lelo ezalaki sujet la biso to kolobela lo lenge nini to ya participation ba papa par rapport ba maman ezali moins katikati na l'église la biso dit réveil. Voilà, yangona ezalaki tomoni bande ko labiso msu bazali en ligne so boke ko benga biso na 087 67 13 229 ou encore ceux qui bozali na crédité boke ko bipe biso Congo mo Christo akozala toujours na possibilité ya koyeba ko rappeler bino pona bo pesa ba point de vue na bino ou encore ceux qui boke ko benga biso na WhatsApp tozali aussi en direct pona koyeba ko sola oyo. Voilà, ezalaki na émission na biso libre antenne o wapi to kolobela ba topic ebele ba topic ezali ebele to koyeba kolobela katikati na émission oyo to bengi libre antenne souvent to kosala yango 2 fois na semaine soki nzamba prêter biso encore temps pourquoi pas 3 fois pourquoi pas 4 fois pour na koyeba kolobela to pesi ndeko mbote mère na biso quadruple Irene Banzuzi mbote na yo soki okoki kobenga pono pesa aussi makanisi na yo soki unité zali te juste tindela biso numéro de téléphone radio Congo télévision Congo Christo azalaka na ba unité bele akoyeba ko rappeler yo pona opesa makanisi boyo na lolenge oyo tozali na topic oyo yako tozali kolobela na pourquoi la lelo bongo toni ko rappeler bandeko libre antenne ezali émission ya sika oyo banda koleka na radio télévision Congo Christo pona koyeba ko partager ba topic ko partager ba sujet mingi oyo ezali koleka katikati na mboka tozwi ba sujet mingi misusu ezali ya kafu kasi tomona yo toko banda nango ezalaki oyo d'abord to ya participation ya ba papa katikati na balingo na biso dit de réveil tomoni ndeko passer leo na Golwe attaque musal na nkolo ya lobi mai oyo epesa meli bongo kaka na tale lote même na temps ancien ezalaki balengi ndenge moko soki tokei na l'église catholique tomona nde ba maman bazalaka mingi ba papa bazalaka moins boto éviter pour la nini tomoni ndeko Blacham ya ba papa baza trop sensible balinga kolandela makambu soki bamoni eloko moko eza malamu te nde balonga koloba tolobi sujet na biso ezali mpona nini ba papa mingi balingaka kokende na l'église de réveil te seulement ba maman nde ba participera mingi bolimbisi parce que sujet na biso fallait afficher na serana mais comme je travaille seul dans la technique sujet ekimi na habité pourquoi ekimi yango na eko pesa yango seulement na nini prochaine fois tokoyeba kolimbola vraiment to kokoma yango malamu voilà tomeka kobenga ndeko na biso msusu oyo atindeli biso numéro to tomoni ndeko msusu oyo ezali sujet du jour yango topesi bandeko baréagir to ya participation ya bapapa na l'église de réveil ezali mingi mpona nini pour quelle raison to mpona nkokoso nini to oyo ezali bongo mingi voilà soki bandeko baza te ya koréagir kala te tozoko kor émission na biso po ezalaki seulement test ya mokolo ya lelo mais ceux qui me tournent à lui, pourquoi pas to benga pour na toeba ko participer tomoni ndeko na biso Giorgio na kanisi ko benga juste pesa makanisi na yo pona nini bino ba papa bolinga mingi koya na l'église na biso te batu ya mangala tomoni ndeko Pichene azali pa line tomoni ndeko na biso Angi Ngomba wa Mwamba Mère Angèle donc bazana ligne bazali ko landa biso sujet na biso na siboyoki yango pona komeka première réaction na biso to première sujet na biso et émission ya lelo pona ni to la participation ba papa ezalaka mingi te na l'église na biso dit de réveil voilà to tikil bino mota oyo to ko tcha mo lo yembo pona to joa moi souffle comme ça to yeba ndeni to ko ba ko procéder encore na émission na biso to ko leka ko tcha mo lo yembo bongo tokoyeba kozonga lisusu na émission dans quelques minutes voilà
Allô? Voilà, tu te rappelles de quoi? Moi, Ben Bisso, tu te rappelles? Voilà. Téléphone est bien là. Allô? Oui, allô, bonjour, Papa Alpha. Oui, bonjour, Ndeko. Ben Bisso, Wapisoko se présenter. Ben Bisso, Wapindeko. Bon, ngai pasteur Moba, na benga na Irlande. Merci, pasteur Moba. Boye malamu katikati na émission na biso to bengi libre antenne. Ezalaki émission auto rubrique ya sika to banda katikati na mboka oyo pona koyeba ko faire parler un peu na ba différents topics oyo ezali ko le katikati na mboka bongo na kanti topic na biso ya boso auto ko lobela ezali pona ni to participation ba papa ezalaka mingi na l'église par rapport ba mama ezalaka muke par rapport ba mama ezalaka pour la raison nini lokola epo ezali moko ya pasteur na kanti ozali mieux placé ya koyeba ko répondre biso na mutuna oyo malobomboka yo. Merci mingi, ça topic mo malamu bozui to ya ba papa ezali mukie. Moi je pense que avant batuba longwa na mokili baya na église pour église ebonga mapeza po ya koyamba bango. Est-ce que na kacha ba église ba programme ya bien pour ba papa ezalaka? Est-ce que makambo ba papa baroya ba s'intégrer nango soki to bongisi yango ezali ba papa barobanda oya. Et puis tout ça pe na mo ba proche mi balé ya ba réflexion. Ba maman bon ba célibataire, ba maman baza plus émotionnel, ba papa baza rationnel. Alors papa pour adhérer loko il faut mon moi structure. A mon exemple bozo kende bozo le kaboza azwa sens nango ba maman baza ba intuition, ba maman ba comprendre de loin plus que ba papa donc mais ba papa balingi moi organisation moi structure moi neza donc ce que to bon si environnement bien na ba église na biso oyo ko encourager ba papa na ba participer pe ba programme oyo et ko répondre na ba besoin bango ba koya na bango mais ce qui par exemple tozali na programme structuré et puis to zo ça ça moi pas soit pour baya na kanisa moi contribution mukie yango wana nzaba pambola bino. Mais moi je pense que ne reposer mo ba kokena lutter au souligner le mot très important au lobby structuré. Donc ba papa so balinga oya mingi te dans l'église na biso réveil to zala mingi structuré parlons nous le babon ne reposer. Je ne dis pas que ba église est structurée mais je voulais dire que est-ce que ma programme pour na ba papa ezali est-ce que ezali na bango bakoya bakokula na kondima na bango est-ce que c'est la facture non payée il y a église c'est-à-dire il faut que bongise la bango il faut bazwa mo pe bako involve l'église il faut que ta la poda bango neti na utolo bakwa ba papa ba landaka mingi ma moza rationnel moi plan moi programme et longo bo écrit bo sali bo écrit bo tout ça toujours que bo to sala bo ya ngo ba ko get involve neti par exemple tout ba ça veut dire ba papa ou bien tout le ba papa nyoso ba bi métier ou kutana bo no ba papa ba bi métier ba ko encadrer ba jeune na toutes ces choses là il faut les occuper il faut pas se sentir voulu pas se sentir désiré d'église pas se sentir donc ni quoi bazali apprécier et puis pour moi pas si mususu peut to salaka to kansala ke ko salela nzambe ezali kaka na kati église maote ba papa mususu bazala ba skill mususu bazana ba talent mususu ke to ko sala ba programme au benga bon bazoya bazo encadrer ba jeune parce qu'il y a cassure par moment ezali entre ba papa na bana ba jeune tout ça j'ai parlé hier na modèle donc ba jeune bazala modèle bazala besoin ya modèle à Hollande alors ba papa ou ba ko jouer la modèle il faut que l'église ait utilisé bango. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc on a toujours souci. Il y a comme on a qui va pouvoir get involved dans l'église. Dit que tout à la structure de l'église la biso nyoso. Dit que tout le camoto c'est un programme oyo et ko intéressé ba papa ou ba on peut ba on a que bazala quelque chose il y a quoi apporter dans l'église la biso. Très important. Tout ça bon tout élargi bon. C'est un peu ça. En tout cas, merci mingi passé moba to éviter ceux qui ozali na mbote ya kopesa pa bande ko ya mbato tika okende. Ah na kopesa mbote mingi na moi sinon azande ko nga muteke. OK. Na pesi azamu nzambe. Tika ba ko sorry limsanga. Na pesi mbote na basali ya nzambe nyoso
oyo bazali na ba difficulté ko même liloba na Nzambe awa na mboko mona tanga bakombo te pona obosa na misusu et puis lisusu moi pasi moke sango oyo eza na limerique to lela na bango elongo donc Nzambe apambola bino na musala malamu obozo sala. Merci beaucoup Nzambe apambola peyo butu malamu pesi mama pasteur Irene Mbote mingi tozali elongo. Merci mingi, merci. Merci on est avec pasteur Moba en direct à Tala la kanti Américo souligner quelque chose qui est très important ezali bongo structure et puis ezali manque d'organisation katikati na l'église na biso ko za la point pe moko o esala ke bandeko papa bazala vraiment involved. Je pense que voilà azali na raison c'est totali le lenge nini oyo to memelaka un peu makambo l'église ezali ka côté ya te po ezali ka pe piété mais ezali aussi très important organiser comme ba match de football, organiser ma marathon, organiser ba événement sport, organiser mambo ebele et aussi là que ekangisa bandeko papa nyonso katikati na communauté to katikati na église. Mais souvent eloko alobi c'est très important l'église na biso tous na ba moins activités. Chaque activité za la mingi soit séminaire to sambela, soit séminaire mais loin sport ezali pe na bible to ko ka pesa mino ba verset oyo sport ezolo biblia ezolo commander biso pe sport. C'est très important ezali moko ya relais oyo ba ko sangisa ba papa katikati na l'église la biso. Voilà to pesi pasteur Moba vraiment matondo mingi koleka na nenga ebiko pambola sur chaîne na biso ya radio télévision comme Christo na première ébique na biso émission oyo tobi libre antenne to solango na bonzambe na thème na biso pour na nini to participation ba papa eza moins par rapport ya ba mama to pesi motre basal na kolobanso oyo wapi bazali kosala mosala na boyenge beni o bazali kotambula na limemia o bazali kotambula na boyenge beni na nkolo Nzambe aleka na koyeba kozala na bino kasi bobosana te radio télévision Congo Christo ezali wana mpona bino mpona koyeba kofongola oyo ezali maloba na nkolo mpona bana na Nzambe baleka na koyeba ko toyamba coup de fil mosusu awa. Allô? Oui, allô? Alors bonsoir, obengi biso wapi soko se présenter ndeko? Ah, je suis bien, maman Irène Bamzouzi, na bengi à partir à Dublin awa. Merci ndeko maman Irène, toko kayo soki makanisi na yo ezali nini? Bon, nga na koyi koloba kaka mukie, bon, ekozata mususu mukie nga na lobi mais peut-être na muto akoyoka ngota musu ekosone mingi. Même ordre d'idée, nga na koyi koloba to ya participation ya ba papa eza mukie na kati ya l'église na biso. Premièrement, na koloba l'église so ere bandaka eyebani. To bandaka kits na 11h mais ere église silaka. Tobi 14h mais to kokoma ba 15h, to kokoma ba 15h30. Au moment mosali na Nzamba temi liboso a déborder na ye na air. Mais tam si mulimo santo mitesa bon. Bon, na mutu oyo azali déjà na kati ya église. Oh déjà que alenda ma kati église à comprendre ngo. Mais na mutu aza né de nouveau. Mutu aza bébé spirituel. Oya ye mbala liboso tam sami balé na kati église. À comprendre ngo te. Siko yo lobi ke tam susu nini molimo santo mutu azo mema. Mais ba mindele pe. Bango pe bazo sala na kati église bazo sala pe ka molimo santo. Mais au moins ba précis na ba air na bango. Soki ba lobi ke église e bandara 11h aussi la midi aussi la midi. À ce moment là mutu ko kende a continuer ko sala makamule mususu bango pe Saint-Esprit a fait na kati église na bango. To ko loba te ke bango bazo utiliser Saint-Esprit mususu, biso pe tozo utiliser Saint-Esprit mususu non, c'est le même. C'est le même. Et là sous deuxièmement na ko loba papa bazo ya pe mingi na kati église te par rapport pe ya ba comportement na biso ba mama. OK. Bazo mona biso ba mama tozo ya tozo sambela mingi. Mais ba comportement na biso mingi na bakati ya ndako ezo changer te. Bazo mona biso ba mama toyokela ka plus ba pasteur. Pasteur na biso loba ki boyi. Pasteur na biso loba ki boyi. Mais ba papa na kati ya ndako toyokela bango mingi te. Donc et comment est-ce qu'on est na kati ya ndako ndeti pasteur ndeti za ba pasteur mususu. Bango mtu bakoma ko diriger ndeti bandako wa batu. Eh oka mama te pasteur na biso loba ki boyi te. Et te l'église na so ba loba ki boyi te. L'église na so ba zongi sa ki boyi te ezo décourager pe ba papa mususu.
yango mona pe siko exemple papa mususu akoki kozala na posa wana aya na église mais bazotala bafoyer ya bato mususu eza détruit par rapport ya baabi pe ya bapasteur bapasteur bazo abuse trop yango tela ke no te bapasteur mususu bazoteya kaka bato omona mwasi ye na ndako belle famille kaka moto bazalaka bandoki papa ya mobali ndoki famille ya mobali bandoki nyonso tozouta nango na nini ntango mosusu ata motu ye moko eza nango kutu o église te pasteur te mais ntango mama akendaka kosambela soko azoya kaka babiloko aboko na kati ya ndako ezodécourage papa papa bazozala mpe mingi décourage koya na baeglise so mpo toleki kaka kokanga bandoki yango tokangaka mpe kaka na babelle famille na bafamille na biso moko bamama te tokangaka bango kaka na bafamille ya bapapa tozodétruit bafamille ya bapapa tozomona kaka bapapa moto baza na misala mabe bapapa kaka eloko wana vraiment nga na oloba ngo ezolembisa bapapa koya baeglise baeglise eno bakangaka kaka bato bandoki wana eglise eno balobaka kaka bamakambo boye ezodécourage bango bon eloko mosusu nga na koyebakisa troisièmement soki bapapa mpe mosusu bazwa église peut-être mpe ta mosusu temps na ye na ekoki te ok mosusu temps na akoki te mpo nzambe alobi motu moko takoki kopusa na pembeni na ye soki abengi ye te amen mosusu pa ye te mpo kaka temps na ye ekoki te bapapa mosusu mpe bazoya na église te kaka mpona komemisa te kaka biso bamama ngambo akokoza mpe ta mosusu kaka likambo azoloba eza nango mpena mabe azoloba ni mabe eza nango na sens te yo kaka mama soko omeki kaka kocontredire likambo na bino bato bosambelaka na bino bato bokendaka église donc ata azosala yo mabe oza na droit ya kose défendre te oza na droit ya koloba te mpo kaka eza kaka bino bato bosambelaka bino bato bokendaka église donc papa bakomi koconfondre soumission na bakobenga ngo monini bakomi kokonini soumission na défense donc bazomona kaka mutu faut se soumettre kaka na nyonso yo mwasi okoki kose défendre te yo mwasi okoki koloba eloko te nyonso oyo ya koyela yo ata uti aboti na ye libanda yo koloba te so okoki koloba kaka yo moto osambela ata oyoki ye na makambo libanda kuna koloba te so okoki koloba kaka yo moto osambelaka ata oyoki aza kosala makambo ne oyo ndenge alingi ya mabe tanke mwasi na kati ya ndako naloba yo ozoloba te bino bato bosambela donc il faut tondima kaka nyonso ok eza bongo te toza mpe bato yango ozomona bapapa mosusu bazolingana bango mpe koya église te mpo bazozwa basi lokola basi te me azozwa mwasi kaka lokola asambelaka fo andima babiloko nyonso ntango nyonso ozoboya kondima babiloko wana ezopesa mobulu na kati ya ndako. Merci mingi maman pasteur Banzuzi na participation na yo. Je pense que au lobby ezaki très important bandeko bazaki kolanda yo na ligne to rappelle bandeko wana ezalaki ndeko na biso maman pasteur Banzuzi o wapi abengi maman Irene ndeko na biso ya service traiteur donc yo abengi na mboka ya Tala amekaki na koyeba ko limbola o wapi amonaki ezalaki très important parce que tout moni eza toujours na ligne wa eza toujours eza ba maman msusu bazoya na kati église mais comportement la bango na ndako eza te peut-être eza malamu te peut-être ngo aussi je bloqué ba papa ba ya na église sika maman asambelaka suite à comportement akoko za aussi na raison parce que ba maman bazali ko pesa confiance mingi na makambo na nkolo kasi comportement bazali ko changer te ekoko za la vice versa soit ba papa soit ba maman melelo si j'ai l'habitude zaki pona ni to participation ba papa na l'église monsieur dit de refaire ezali moi par rapport à ba maman voilà que 8 de ko Banzuzi soko za na yoba ko bakisa vato kata to le kala na ligne mususu bon na likambo pende ya koloba penza eza penda mingi te nga na koloba kaka tosambela kaka biso ba mama ou bien bandeko oyo toza na kati ya église balobi na biso ke la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Tout l'embatté. Alors, Jésus a fait de toutes les nations mes disciples. To continue toujours quand on kende ko luka ba papa wana o ba vani na kati ya ndako. Totali sabako ka soki pasteur azala ki mabe pasteur be azamalamu. Totali sabako soki ndeko azala ki mabe ndeko se azamalamu. L'église nyo sokaka ezamabe te. Moisson eza grande to telema. Donc ba ouvrière to kota na kati ya moisson to continue toujours côté ya bango parole de Dieu to senga plus nzambe a toucher mitema na bango.
biso to ko za tozo te ya bango tozo ba mais soki nzamba toucher mitema na bango te ba oya te nzambe kam ta benda mutu nzambe kam ta changer mutu amen gêner to ko le la pona bango ke ba papa ba ya église mais soki nzamba toucher mitema na bango te nzamba transformer bango te ba oya te yango biso so ezala moko ya souci na songa na ko loba to bonde la nzambe yom to pesi biso musala wana yom to que la moisson est grande alors to lingi to faire participer bato wana pe ba kota na kati ya moisson nzambe simba mitema na bango pe nzamba ko simba mitema na bango ba changer ba oya. Merci beaucoup wana zaki mama na biso banzuzi oyo wapi azalaki na biso aline pona kopesa intervention na ye je pense autiko loba oyo lobi ezalaki ya motu ya mingi ndenge balobi na Biblia elanga zali munene kasi basali bazali ike. Voilà bongo to pesi merci mingi na mama na biso mama pasteur Irene Banzuzi oyo wapi asalaki koyeba ko pesa intervention na ye na sujet na biso oyo tolobi pona nini l'église de réveil na mangomba na biso to ya participation ba papa ezali muke par rapport ya ba mama ezali parce que ba papa bazamite ya mabe to ba mama bazamite ya malamu yango to moni bandeko bazo pesa moi banini to moni ndeko na biso Véronique Songo alaki ko lombala merci ma sœur en Christ bien parlé. Voilà ce qui ozali na suggestion to zali na et ya noto na moi contribution au pesa na biso benga biso na 087 60 13 229 Soza Libanda 00353 87 60 13 229. Bongo tokoleka na koyeba koyamba coup de fil na yo pour na participation na yo bande ko baleka na ko profiter na makansi na yo ou encore soki ozali peu n'importe quel endroit ozali na unité benga bisote comme la biso numéro na sewana to benga même chose dans la Congo za partout na Indonésie to benga yo pour na tozwa moi commentaire na yo et que ça là vraiment biso très important yango tozalaki bongo na ligne na émission na biso to bengi libre antenne to solango na bonzambe na topic na biso numéro 0 pour la nini to ya participation ya ba papa ezali moins na l'église na biso dit de réveil par rapport ya ba mama baleki mingi na l'église na biso bongo yambo yako zonga na mwa mindule to yoka mwa mindule leta bandeko bazali ko meka ko jwa mwa tango ya koyeba ko benga na biso kastomoni ndeko na biso mususu azali aline soki tokoki ko benga ye ayeba ko pesa na biso makanisi ndeko a Delino évangéliste tika to benga ye ko azali évangéliste akopesa na biso makanisi lelo to alina la salle na kolo ba ko répondre na mission na biso oyo tika to benga ndeko téléphone ya ko benga. Allô, bonsoir ndeko évangéliste papi Adelino Meza. Bonsoir papa Bonikula. Malamu biso to ali bongo en direct à la télévision comme Christo tozali bongo na émission to bengi libre antenne to solono bonzambe na thème na biso o tobi motuna ezali pona nini ba papa bayaka mingi te na l'église biso par rapport à ba maman yo en tant qu'évangéliste te mona na ligne rolanda on tobino pourquoi pas to sala agressivité wana to joie o ndambo ezali epai na yo en tant que musali na kolo malobombo ga yo ndeko eza risque bueno ok mavo yali pour une question eza mutu moko mutuya parce que eza un peu ti moza natira papa za akanisaka mingi par rapport à maman azaka un peu la résistance makasi c'est pourquoi bengi église ezali mwasi ya Yesu Masia amen. Donc moi si on me dit moi ça zalaka moi ça facile azana sensibilité wana par rapport à mon père résistaka mingi donc d'abord balingi batala mingi mobali alingi ya kamba lingi bakamba ete mais c'est la vraie grâce na nzambe makasi avec mon mobali ezala convaincu pour mami kitisa tika ke Yesu Masia la maître vinaye mais kwa bongo bibi tindi teke batia mibali bibi tindi teke no bati nyonso bongo la bango ba comme disciple Yesu Masia donc vraiment je pense que ezali et ya le moko vraiment mutuya to moni
oyo pesi na biso ya no bande ko so ba la ndezali et ya no moko vraiment église ezali bongo mwasi na libala ba papa ba raisonnera mingi ba papa ba libazo risque te yango peut-être bazanga pe na bokebi mingi. Voilà, merci ndeko papi to éviter soki évangéliste papi to éviter soki ozali na mwali loba suka ya koloba ya mboto tika yo. Voilà, merci mingi. Nous continuons comme kusala musala na nzambe zo pamba bato mingi. Zama pamba le Congo Christ ba kango na ndeko nyonso zo kabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup vous tous là mon ndeko. Tchabisa Congo Christ toujours dans ma bonderie, pe na kokila toujours tant ko kokila ko bondela tcha toujours Congo Christ. Nzambe za na yo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on les a acquis ndeko na biso évangéliste papi Adelino wapi azali moko évangéliste na etreme ministre kuna na mboka na Kondalkin. Voilà, to komi kokoma na suka ya émission na biso ya rubrique na biso autre laki na ngona mkola yo na yibiki za émission 0 ya mbali boso bande ko bokoza na bobangi mais boza na bobangi te pona ko benga na biso bobangi za te ezali émission oyo wapi to ya kofinga batute to ya kotonga batute to ya kolobaka bobele na ba rubrique oyo ezopesa na biso a pona to lobela yango ezalaki bongo libre antenne oyo tonga to lobela na rubrique na biso mkola lelo pour la to ya participation ba papa ezalaka mingi na l'église na biso dit de réveil to moni bandeko mingi ba pesa na biso ba réponse na bango na kanti na deuxième sujet na biso peut-être sujet oyo to kozonga encore pour la to moni ba réaction za mo mingi to kozonga encore sujet oyo pour la to ba ndenge to koiko lobela yango kasi to komi ko koma na suka ya ko ba ko kanga émission na biso pour na mkola lelo pour na butu na lelo tika nkolo asala ko ba kozala elongo na bino soki kola zongi te tomona no mbala sima na rubrique na biso to ko flasher bino rubrique msusu oyo koya na mikolo koya bongo to ko ba ko passer 2 ou 3 fois chaque semaine parce que batindi biso ba rubrique mingi oyo wapi to ko ba ko sola yango kasi rubrique na biso oyo lelo ezalaki vraiment rubrique alboso na mission 0 ezali première émission na biso fait tout ça là na mission to bengi libre antenne mais to moni bandeko réaction feedback ezali mo mingi na bandeko oyo bazali kolanda radio télévision Congo Mo Christo na émission to bengi libre antenne to solango na bonzambe to kozala ko sola ba topic to ba sujet mingi oyo eloba makate ba sujet mingi oyo eloba makate katikati na biso bana nzambe oyo eloba makate seulement so bokela matanga nde ba sujet oyo ezali koloma kastolito za na sika na plateforme oyo wapi to koyeba kobanda ko débattre pe ba sujet oyo. Voilà soki kola zongi to tokutana mnomba la sima que Dieu vous bénisse. Numéro et vous allez kaka wana 087 73 229 fona koyeba ko se communiquer na émission oyo que Dieu vous bénisse oyo ezalaki bongo en direct à radio télévision Congo Mo Christo to zali komeka soki ba suggestion ali bo pesa na biso pourquoi pas to tombola mboka oyo lolenge ba mboka mso ezalaki ko tombo mosi to pesi bandeko banso basela ko ba intervenir na émission 0 na libre antenne to belongo na bonzambe lokola mama na biso Irene Banzuzi oyo wapi responsable de service traiteur to tondi botondi solenge alekaki ko yeba ko lamba bilei balamu oyo biso liaki tangu na teko kusambula mobutu 15 bongo nzambe aleka na ko yeba ko pambola pe pourquoi pas molonga ina ye parce que mobile sus oyo wapi asala ko pesa ba suggestion pe ba point oyo zalaki malamu koleka mingi to tombeli susu vraiment butu lamo na évangéliste papi Adelino wapi alekani na koyeba ko souligner o ezaki ya mutu ya mingi na ya no to monaki et ya no o ezalaki vraiment très profond pourquoi pas ya koyeba ko pesa lisusu matondo mingi to ko pambola mingi musanga nkolo parce que leo ka kuji o wapi uta golwe alekaki na koyeba ko fungula émission o ezalaki bongo émission la mission biso alboso. Merci maman Banzuzi to moni maison la grâce oyo wapi ezali service traiteur ya ndeko Irene Banzuzi kasi yebisa papa moba to ngai ko zela awa pona ayo fungula rouleau pona bandeko basila ko yeba koleya po to zela ga toujours radio télévision Congo Mo Christo radio télévision Congo Mo Christo ezali ngumika oyo wapi ezali ko lobela bobele ba nkolo ezali ko pesa bobele maloba nkolo parce que yo mosali nkolo ozalaka na mboka na Irlande olekina na radio télévision Congo Mo Christo te soko zalaka awate donc sala katatina oyo ba ko mimonisa katikata studio oyo pona to ba ko sala évangélisation ensemble. Merci voilà ezali ko to ko loba kolo aleka na ko ba ko pambola bino te to kutana bino